La star congolaise Fally Ipupa, digne héritier du roi de la rumba Papa Wemba, mais aussi digne représentant de la plus grande ville francophone au monde, Kinshasa. Il embarque avec lui les voix du stade Comble. Je pense vendredi mon frère petit frère de Warrior. Warrior, c'est pas des fanatiques, mais c'est la famille. C'est qui biso dans la circonstance malade. Alors on a été pour moment. On a eu qu'est-ce qui s'est passé, les nouvelles qui problème voilà. Alors on a eu l'explication. Dimanche aussi dans un concert au Tsala qui n'a pas de 10 ans en fondation de l'issue. L'artiste a rendu hommage parce que c'est vraiment un jeune qui est très actif dans ma carrière. Il y a un star. C'est la raison pour laquelle, en cadre de la fondation, on est pour la fondation, au Vandaki, au Baki, au Tikamou, tous à l'insensibilité dans le moment. Partager avec maman, on a établi même que tout le monde a quitté, tout le monde a quitté personnellement. Moi personnellement, comme l'artiste, on a balé que le milieu va dire la vie. Mais tout le monde qui non, on retire à la politique parce que nous ça 10 ans, il y a fondation. Fondation est dans la vocation au saler ça. Pour faire ça sourire, on n'a pas tout besoin d'enquiller sourire. Voilà, telle est notre devise. Mais ça, c'est après, il va tout éviter que tout le monde a été au bon poignet au lait qui a vu sur mon cours, un petit biseau. Il faut y aller pour partager mon moment en appuyant. Il y a qui sur la qui. Mais les lots, déjà, ils vont quand même les nationaux à maman. Pour moi, on a place au moins dans la ville à Banaï Kouya, à Réunion, à Banaï Awa, à Samanaba Awa, et à la ville Awa. Fondation, à travers ma personne, la fondation est allée aux artistes à l'Ipoba, chargée de l'Inaï, pour payer sa contribution à la pour permettre de vivre et alléger nous pour l'aller qui est sur la signation fort et puis la dignité. Ça pour dire en Zambie, c'est en Zambie, après ça vient au Makassi, après ça vient au Chimia. C'est la vie au sourire. Il y a mon rôle de paix, ça va, il y a mon courage. Voilà un peu la raison pour laquelle toute l'année Awa, on a remettre Bino pour les acquis contribution de Bisso, on a qu'à passer les Bino et encore une fois, paix à ce matin. Merci beaucoup. Como explica o bola
bamoni kaka bite mwana osuka tolandi kaka moti suka nango aya kobongisa bapara aya kobongisa famille aya kobongisa baleki aya kobongisa banoko yango netika tokata ye na tokata ezina nyonso ezaka likambo ya nzambe ye moko moto apesaka ye moko azwa abi ozonga na mabele touta na mabele akozonga na mabele eza nalobi ayo monanga kaka boye nga nayebani na ndako na mwana libanda nazala mokolo na bilonga kuna wamwana moke omeli mpe na ngai yati oloba bongo ya olambi nini ngai na opesa to mpe yange lote ayo oza fulu oza kayaya aleki na ngai basa boye nzambe bino ezala ndeka mibali te kaka bino ana moto mosusu te apaka asalaka bina bamisala mike mike makama fali aza na yango te napi omona mokolo ye makama minene bwabi yaya olinga lipamboli te namalingi lipamboli boke liboso biso tobomona na babani bali te bali kaka bino basi oza ebele fondation na biso kaka makasi nyonso na famille ezalaka biso mobala basi bana mibali naza na bala mingi te donc mama botie nde mama na katikati ndeko oyo yaya mwana liboso libongo na ye mama yaya nayebi te sokoana mpasi kaka ndenge onora donki oloba eza nalobaki baza bano anga naloba oyo banda kosanga nao biso topesa bango place basanganaka na bango awa ntango bayaka kosambaka motu na bango balingaka fali na bango topesa bango esika papa fisto ayaki kuna alingaki komona place nini oyo libota na ye tolobaki ezalaki to eza mpo lelo toza totikaka famille te papa ndenge mama alobi koleka moto mosu oyo otuni mama nana soki azali ntango soki otaka biso kovandaka awa totikali famille nzambe asalaka toyebana bacirconstance nyonso oyo tosi toyebani etikali famille famille etikali moko moko donc tozali awa na bandeko boolanda biso bolinga bapréjuge mingi bakufeli bozolobisa bango bakufeli bozolakisa bango na télévision mama se déplace na yaya liboso na ndeko mosusu mwana mama kulutu na ndeko ya libota oyo yaya oyo aza liboso ya ndeko gislo atiki biso base déplace e bango moko balingaki baleka na caméra mpo baremercier fali na caméra mpo bayebanaki te ndenge fali alobaki bafanatike baya bandeko na ye voilà les preuves bapreuve yango bandeko na ye bajugeaki bon ndenge bazozwa enveloppe bayebisi biso toleka na image mama aza wana tozobana libanda mama te mama azoyoka mpo toremercier ndeko fali popa et puis nyonso ezala koloba te baa na mpasi eloko esalinga plaisir bien ke nzambe azwi ndeko na biso justin molimo nde mpe na kimia mais bazwaki assistance ya bawarrior kaka ndenge bazalaka na kati ya bagroupe na bango kaka ndenge batiaka bacotisation ndeko mwasi ayebisi ngai traitement kutu ya liboso mpo ndeko gisle azwaki ezalaki enveloppe ya bango moko bandeko ne baninga na ye bawarrior nde bayaki basala ye pour ke opération ndeko eleka malamu tolingaka te akufaki na nini ntina eza te mpo bolingaka kotuna mingi elamusaka motu te elamusaka mowei te akufaki na nini akufi abelaki akufi nzambe yamba molimo na ye na kimia mama azawa baza na bumbu so mpe bolinga boyeba programme mpo mama toyebi nano te no bosali programme te ozwa micro mpo bandeko mpe bazotala biso libota bawarrior bakoki mpe koya na matanga wana mpo eza wi moko na biso oyo programme tokofanda dimanche soki tolongwe dimanche donc eza samedi vendredi tolali samedi comme ya poso kuna ya poso oyo kaka otobanda ledi yango wana tovandi vendredi na adresse nini matadi matadi mwa sosa na bumbu pando selema na selemba référence ekoki kozala nini mpo bandeko bakoki kotunga te référence bakita na langue référence eza boketi na langue bozwi moto otuni avenir ya sosa
alozi moto okiti ntina matadi kaka baba bakokitisa bino yango bino bokokita ntina se pe loza na bandeko babaye babaki baya dimanche yete esi babaki bafali bandima esali mpona ye bamoni akende bapanzaki ndako na filo moto azalaki kolala mo baséjour mpa na biso banani bapanzi ndako bana quartier bapanzi ndako koto kuna ezalaka soki jeune garçon ba jeune fille akufi bapanzaka ndako bafamille ndelie ye bapandaki ndako ya bandeko ntango bayaka bamoni ndenge esalamaki epesa ya bamwa sambo babike biso kuna ya se tokokita te malamu tolwe sale yango tozozela bango keba yo aya dimanche tozala bango dimanche mpona biso posibilité esale ya tozalaki nango te ntango tozalaki na kaka na lipango na biso na soki tolandi ndeke ya bango bakoya mpona nde baboyi ndenge soko ya bamituka na bango banini na bango yango bakandoko esali na bango. Donc si je comprends bien na lopango kuna moye bato balala matanga te parce que babuki ndako bana quartier mpona soutien ndeko na bango babuki ndako mama yeyo bandeko yeyo nde bawario na cotisation na bango bake koluka alors bawario nga nayebi ke boza partout biso ata toza moke me bawario toza partout message oyo ekomela wario nyonso to esika azali toluwe sale c'est vrai oyo papa fali apesi eza contribution na ye totala yango te toluwe sale nayebi te so bozana eloko moko ya kosenga bosenga moko eza bango balobaki boye soki na balue esali badepasi tokosala soki ke mwa dépense mokende tikala nde yango tokoyebisa bango comme na tosali te mwa toyebisa bango. donc bandeko nanu basengage te en fait. Non, si je comprends bien, c'est une ambition que Bawario va décider qu'il entre vraiment, va jouer à salle. Bon, on est maman autour de tout à l'heure, possibilité, la priorité c'est d'enterrer d'abord. Ça les a une priorité pour la banque. Vu des raisons sécuritaires pour les à la quartier, Bawario va avec Bawario salle. Mais Bawario on peut bazar partout. Vous voyez que nous avons Bawario on va fonctionner donc Bawario de partout par le matin. Donc, bamoni qui baroy ko joa contact maman boduka boa la contact na ye ko pe maman boduka moni bo ndo assister famille to ba pesa eloko to ba pesa carrément numéro to bo pesi numéro bo pesa numéro oyo ba benga rayo téléphone kanga matin to ba warrior baza ibele baza partout ba otika bino te ba warrior ba ko ndeko na bango ba ko ndeko na bango na honneur ba warrior baza ba honneur bakuna ndeko na bango na honneur bopesa biso numéro ya téléphone ata mibale soki bazwi yo te comme ça bazwi ata yaya jean peta so soki code ye yo moko se déplace numéro na ngai eza 090 22 64 687 bandela numéro na ngai eza 090 22 64 kombo di malai kombo nani louange oza na mpesa orange mani biloko nyonso oza nango te po bandeko mosusu moye soki babouge te ata na kishasa bakoki kosala ba orange mani okopermettre soki nga napesi numero ya mpesa bonumero nanga mpe nango kopesa boye mpesa esa osi po ndeko mosusu akobenga na mpesa aza na mpesa aza na orange mani bakoki kotinda nga nabengi yo osololi na ndeko to na pio numéro comme ça esalemi ndenge boza na famille boza na moto na mpesa intermani to voilà soki babengi yo certainement bakoza na moto aza na mpesa na famille akozanga te to la camarade opesa baseli yo quelque chose mpona ko facilement to ba mpesa ya coin ndenge ba mpesa ezalaka na coin moto angi atindelo mpesa oke kaka na coin na moto ya coin ozwi numéro na ye yo opesi moto esanga ndenge wana. Merci. Courage na bino. Totala na l'enterrement. Parce que nous avons fait discussion makasi tokoya mpona kotika chambre de fleur na biso. Encore une fois bozonga na kimia molimo ya moweli epeya na kimia. Merci. Merci beaucoup papa famille pour la geste. Il y a beau nzamba otika oyini. Il y a beau nzamba opambola opengeli papa famille. Nzamba pesa oyo lisusu koleka. Parce que ozotala âge te ozotala ekolo te. Tobengi ba warrior famille na yo
et bazalaka nao na ntango ya bisengo eyo na ntango ya mpasi tozomona mpe yo ozozonga mpe vers bango na ntango ya mpasi. Alors bato mosusu baya koprofite te parce que babiloko boye ezalaka soki elengi na tv bato mosusu mpe baya kobima ngai na mpasi ngai na hôpital ngai boye te. Non, tokanaki yango te, moto akanaki yango aza te liwe ye vase ye moto akanaki yango te. Alors bawario nyonso place bozali bacourage na biso botala makambo oyo papu ye moko aza koleka yango ye moko aza na éprouvé so akufeli lisusu. Donc bawario toza na matanga attitude na bino focus na bino toujours silence. Merci beaucoup na papa Fiston papa kulutu bana oyo atiki l'occupation na ye o aya kosala face na famille oyo baa bafamille na bango. Vraiment considération ezali mingi kote ya Fally Ipupa na bawario na ye mingi ya koloba eza te topesi bino botali biso. Merci beaucoup obenga bango na banimero bapesi oyo aza touche nzambe akotouche ye acontribue c'est pas grave bape bandeko bapesi banimero na bango. Merci à tous bana. D107 de la presse, Coco Nabino, Pépé Nabino, Jerry Cométos 207 de la presse. Merci beaucoup Nabino, tout besoin Nabiso na TikTok. Voilà, je crois bien besoin na autres défilé ma photo wana ya Fally Ipupa Aigle Mobutu na camarade naye o ya commande konaye Gauthier Wing personnel oyo bakola na Bandal Sinkin oazali pe lisusu master ya Black Lie Irsil Pechanga bango na ba Fally Ipupa ba camarade ya Mogondo. Voilà biso ba warrior tozolela kaka Gauthier Wing oyo pa azali parmi bato yo basala effort camarade na bango azala bien côté bagarre ya esprit côté musique webi musique ezali musala osoza na nerf solidité otika na yo mais aza parmi bato bayebisaki Fally basala na Fally ba fortifier na makambo ebele. Donc Gauthier Wing personnel et puis na famille tout ya Gauthier Wing na yesus koloba par rapport ya vidéo botala ki lobby na kosenga na bino d'abord avant na toso la bongo bokende ko s'abonner na chaîne ya Koko ba Warrior Kobetox TV bokende ko s'abonner les Warriors bokende ko s'abonner na chaîne na bino eza chaîne na bino Kobetox TV bino mto ko sa nango obolingi bo s'abonner aussi vidéo pesa kuna ko bombela muninga te ko sala égoïste te pesa moninga ayoka ntango Koko alobi nini. Bientôt là, je crois bien, émission na bino, parlons Fally Ipupa, parlons de Fally Ipupa, et ça déjà lancé. Bon, moi, na page nangai yo nangai na uti ko ça direct, et puis na TikTok, émission na pe bandoleka awa. Parlons de Fally Ipupa. Fally Ipupa za nani? Lelo na lobby azala nani? To kwa ko lakisango batu. Bokene ko s'abonner na chaîne na bino. Kobetox TV na YouTube. Voilà, na ekoloba likambu ya pardon oyo ser na biso asengi ser na biso ya Gauthier Wing asengi pardon. Je crois bien bomona ki vidéo nenge circula ki lobby yango na eko yebisa bandeko na biso tout ba warrior na bandeko oyo mitema na bango ezokaki ser na biso asengi pardon. Le pardon c'est une puissance qui libère. Et puis ser na biso alobi azalaki na souya émotion azalaki na makasi peut-être bino boyebi kokofela premier degré. Je crois bien premier degré za tata na maman, je crois bien na babysitter peut-être yaya pas comme à premier degré tu ba biso ba Jerry Kobetox to za ba moto gasha famille soki likambulelo za na famille ngam na kotelema mwana wa buta présent junior mwana buta donc mwana liboso ngaye mwana wa kumpala donc Gauthier Wing lelo to ebi kaza muto yo aza numéro 1 na famille na bango. Je crois bien ata ba parmi baza ebele mais aza pe quand même numéro 1 oyo batiela ke mutema il faut ya na bango to ndeko naza na émotion mo ya bongo. Donc aye ko senga na ba warrior bolimbisa bolanda babilobela batu musute ba intoxiqué binote warrior et puis ngana féliciter ba warrior pour nani ba warrior chaque fois ngala ba baza ba fanatique moko bien instruit
bien encadré, bien structuré. Botu nanga pona ni ba Warrior. Po bino bofinga ate. Oyebi soki ezalaki kaka bandeko na biso ya ngambu el gauche. Que ser na biso ya na Gauthier Winga la lekaki pona bango. Alobaki pona leader na bango. Tomona awa bafinga ya oligola. Ya mutu bafingi ye. Sko boni na ndeko ya mutu oyo azali camarade ya Fally Ipupa ba Warrior batali babite wala za ba famille na bango place Fally na Gauthier Wing ba ebanaki peut-être biso ba Warrior tozala kité. Bravo à vous les Warriors. Bomi betela maboko sika bozali boza ba fanatique moko banda musique banana na mona ba fanatique bana respect boete boza na respect makasi et puis boza solide et puis batebele batuna ba Warrior ba yaka ko finga te poani Warrior azo kene ko kota nde bana ba plateforme belé na ba streamer Fally amata ba voix amata ba vue Fally amata ba place ba voix place ba nominer let na Afrique ba nominer Fally na 6 catégories héros pena Warrior kene ko finga jamais to kenende to ko benga ba Warrior bo kene ko voter si tout tour ba Warrior il faut to bima Fally bima meilleur artiste africain parce que va nominer pe bongo parmi les meilleurs artistes africains. Donc tout repé fois ma meilleure artiste africain malgré va nominer sur la catégorie meilleure collaboration bache Charlotte Dipanda et Fally Ipupa. Donc Fally Ipupa est nominé 6 fois dans ces catégories. Donc on les a en passant tout parce que nous sommes en matière pénale à Fally Ipupa. Donc Ser Nabiso a sengi pardon. Biso pe ba Warrior Toyoki et puis ba Warrior pe je ne pense pas bileti ngai koko ba Warrior Alexis Wechi Jaël Cho Ken Piana Valdi Tambwe Aidor Bokwala natanga suna Ser na biso ya fimbu na fimbu ngai Ser na biso ya fimbu na fimbu o mikolo ana gaz à danger la kinda je ne pense pas que afingaki ndeko na ngai King Chamala na fimbu afinga kite ba fan pe na ba faux compte ba finga ki Ser na biso te. Donc yango yo mona lelo ke ba fanatique fo bozala bongo fanatisme ezaka te ko za la fanatique ya mutu il faut fingela ka mutu batu non to arrêter na biloko wana lelo ba Warrior bolaxi pena exemple moko ya malamu volume eza bien te. La star congolaise Fally Ipupa, digne héritier du roi de la rumba Papa Wemba, mais aussi digne représentant de la plus grande ville francophone au monde, Kinshasa. Il embarque avec lui les voix du stade Comble.